grâce temo mama ozo betela tolo oya bwaka na terrasse yepe azo betelo tolo oyebi ke kozanga papa aninga yiba kaka papa sur mesure oya Karine Mokonzi la baronne. Hein? Et tant que la baronne a tiqué la bango bana bitendi ya kala oye asakani nango nango soposa te apesi bango ndenge kaka la baronne abanda kosala soki asakani na bajoue oyo basombelaki na papa na ye mokonzi mon général soki asakani nango asakani ake na la samba apesi yango biso bana cité me mama na yo ekoki te oui abetelaki yo tolo ye moto abwaka oyo na fulu nalandaki une émission ya Papi Gene tolobela vie na Papi Gene alobi minute ya moke kende zwa mwana malingi te babakisa 10 minutes mpo na nini mpo aloba yo otindelaka ye ba $100 mwana yo penza $100 nolongoli yango Congo otindeli ye na poto okanisi nini akotindela invitation Mike Lokamba kuta yawa ya bombami na sambetu ntango Mike Lokamba zongi nde bisika bengi ye tala mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo responsable na ye la bino ki chroniqueuse responsable nazaka na ndako na voiture mosa mundele likolo nango mosa mundele na na mukanda non ça range en plus quand dans 2 mois range kota Patrick Mekalinga boité Patrick Meka en ngalo ti babuti nanga boye na mukanda na ngai OK imena ye biso bana na nga na bimisa ye na bimisa eta bimisa ndenge pona pourquoi na loba peut-être adembela ngai aza na Afrique fa yonde mutozo dembela fixa dembela nga zo makam c'est bien pour elle yonde mutozo logo zo makam moza loba bato basala na site nga na futa par mois OK ya olukoka ka olukoka na kiseko na bengi grâce à mutema mabe nazongi ndozo benga nga bina laksoka ke naza mama azonga kisasa ayanga mona linga trop perruque wana perruque makanga kanga basuki boiti na muko ti ekita ti na mabele Glody apesa ki non Glody asuka na mobali na tresi mbelenga bana respect moko wana yebani moi sina mobali kote kuna la lobi reconnaissante Glory langi azana respect toujours yalukuta nanga po ayebi ke na nzela mosinzo na makolo mwasi oyo na conseil nde ngapi bana ko coacher ngai wana ko cheyo la kate ko chene yo na tele mission na de Glory langi tant que ça l'émission bien bon c'est normal elle connaissait pas au mona osala loboko boy pa mama uti ko siba makambo bana ko loba ngwana basala bongo te on fatigué uti sala boy de tous les jours na butu faut le bâti Moussa le vandi na mutu j'ai quand même apporté j'ai beaucoup fait donc nazalaka na esengo parce que bana na ngati lelo neti ba grâce temo afanda des fois mais ana tindro 100 € o sengi te mais ana tindro 100 € na PayPal
grâce de moi passeport rouge akenda États-Unis pamba pamba moi si alibala moi si babala kapenza ye babale lelo coutume lobby religieux kuna eza sonene non bandeko normalement naningaki nasala émission te nakolanda na tolobela vie namoni grâce mbisi modèle azobeta tolo ke ye bana bimisa ye wera naningaki nasala émission nakangi motema natiki moto ezobaluka kaka moto ezobaluka alors naya kolanda live na chez mokonzi naye komona mama onde nayebi te grâce mbisi Didier Nzongo vie na yo mokonzi ya ngaba alobi mpe akonfirme osila donc émission na yo bisika ezali oyo elandi ya Didier Nzongo akonfirme alingaka yo ozaleki na ye yo mpo konfirme na émission oyo boza na bonne relation aza vie na yo alors alobi osila yo kuta okendaki bokolo te yo ke na kwimba bandeko makambo mosusu tala soki alobi Gloria mwana na ye ata bino bokotya tembe te no Gloria aza mwana na ye no Gloria boyebeli yo kuna asali succès kuna afulami kuna grâce tembo akendaki kuna abimi mwana na ye mpe me mwana moko abandonné neti bano babwakaka na terrasse Karine Mokonzi azwi na terrasse mwana azotremble azolenga bandeko botala mwana moko ya inane mama nayaki na 17 ans balakisa en internet abwaki ye na ma injili ntango abwaki ye motu moko azalaki na ngambo amoni mwana moko azoningana aplonge mbangu abimisi mwana ngo mwana wana aza kotremble te aza kotremble mpo na bato bazwi no nzoka bato wana babikisi ye vie alors grâce temo atanga papa robo bomona nga na bakisaka makambo grâce temo aza mutu ya kolongola $100 atindi na grâce mbisi mais non ye oyo ye mama oyo azwi ye na terrasse asukoli ye abongisi ye alatisi ye afuli ye akomisi ye oyo azali ezali kaka moko Karine Mokonzi la baronne Madame Kikuli la maman d'Henrietta. Son mari, il s'appelle Evi Kikuli, le maréchal Aboubakar Kikuli. Allahu Akbar. L'homme sur mesure. C'est Koyo Oyoyo. Abandonna mwana. Banda wana. Même ba Gloria. Baza banane. Abandonna bangote.
Gloria Lokamba tolandi ba Tracy Mbelenga bango babima na ndako. Claudine Asuka na Tracy Mbelenga babima po ba ya poto oya boite po basala oya bango elengi ya Congo. Donc ça mwana ita bimi na ndako po akoki. Claude Olanga bima neti mwana kimaka ndako baswana na mama akiza mama awa abwakela MPC baweli mobali ya mama alobangwe alobi mama abwakela MPC po akutani na Mwami Rajabu yakanaki kokutana na Mwami Rajabu te yaza okende Madagascar babengisaki na bafanatique ne ya Madagascar bato Madagascar na yebi te so baona kolanda émission na ye ki na lingala to na ki madagascarien siko lokola vieux esalaki escale na Kenya na salle d'attente amoni Mwami Rajabu mais mama na ye asiliki ntango ayoki yango abwakela MPC botala bino moko Gloria akimi na ndako na maboko ya mama na ye comme shege azosukula ba voiture aza moyibi te po ntango akimaki na ndako ya mama ne fo koloba verité azalaki kosala Gloire Olangi azalaki kosala donc azalaki kobose bino tu bozala komona nga mpe na komona. Alors Gloria Olangi yango shege oyo abosaka mekende kobima na mobali ya mama na ye makango. Alors mama na ye mpe aningisi ye biloko ya ponton. Nani asovaki ye? Nani abikisaki ye mpo biloko wana elongwa na nzoto? Kaka mama oyo alokota Grace Temo na terrasse. Tracy Mbelenga bana mayele bakende po bakoraki makambo. Sikoyo Grace Temo atali na image Tracy Mbelenga na Grace Mbisi atali na image Gloria kaka oyo abeta mama mosinzo basangani ye pa lobi mwana bosanaka mama na ye te ata bwaka oyo na terrasse kasi ndenge abwaka oyo bongo nde okufa ti mbele okufa alors me yo omoni bongo te yango bandeko bokamwa te. Mawa eya mawa sikoyo mamango kolanda ye penza mutaza ya kosila boye kendaka azwa homme sur mesure. En tout cas eza pasi pe mawa eza nkele na somo Grace Mbisi luka moye tala 2023 oyo kokanisa to komata na mopepe rien. Soki tolobi totuna Maria Tumba akoloba no boye
oyoki ntango Maria Tumba azalaki komona bato ya YouTube somo na yo bokanisa te Saratola azoloba na Saratola pe surtout azoloba pe na Saratola oyo mtatumbolaka mazolakisa valeur ya YouTube na bato ya YouTube siko lelo oyo Grace Mbisi yoza na pema bakompare na Maria Tumba mpo na minute oyo bazokompare succès ya moto tu ekomi susu teke o bato ya YouTube à part bato ya TikTok à part bato ya Instagram à part rien du tout donc bazokompare en général eza bongo siko Maria Tumba abangaka motu te kaka Karine Mokonzi la baronne ye nde mama na ye siko tala mwana na ye ale yo l'homme sur mesure okende bengaka ye oluka ye nini okolukile na nini soko oyoki bilobela na internet to loti ndoto moko boye to ngangano na bene alobi na sina ningisi biloko na tie foto na yawa meka siko ekosima tala Grace Mbisi loba na bamamano ya bene tout d'abord lingana no yeba so bamamango baza vivant omona sakufaki na ye remplaça na ye nde moto azwi siko remplaça ayebi biloko te to ayebi makambo na bino ndenge ekenda te en tout cas kuna mwana ori asala makasi na oyo abimisa ya fula ye Karine Mokonzi la baronne bandeko ne oyo bakima ndako bafulami grâce à Karine Mokonzi la baronne bandeko ne bana mayele oyo babimaki mpo bakoka Tracy Mbelenga na Claudine Asuka basala partenariat na Karine Mokonzi la baronne pesa makambo ozwa makambo webike Grace Temo émission wana place esalaki nga pasi eza pe na yoki ke yokendeke na Western Union otie $100 otindeli Grace Mbisi soki penza otindelaki ye en tout cas nayebi kisefu ozoluka te tala yo solution na eza na maboko ya Nzambe na Karine Mokonzi la baronne oza wana oyebi yango mpe bien surtout lokola oza fainéante mpo ozalaka mpenza fainéante oui pa mama na yo oyo abwaka oyo na terrasse soki ozwaki courage ya kosala mpo fimbu babanda kobeta yo na mbongo bapiaki me kanisa bien bando longwa kuna image omonana kaka la baronne moto asali yo afuli yo na modele ino aki fainéante moyebani kaka okabwani na la baronne osala baprojet ebele ti lelo osalaka eloko te okata balai turo na kokoka osalaka eloko te
oyeko beta karta suka ONG po China batumbongo conférence de presse notel oponi pe esika kitoko oponi esika mwa kitoko osala conférence de presse na yo alors okanisaki bakopesa mbongo na niveau ya conférence de presse na yo mais ti lelo ozwaka rien yokanisi bato baya bazoba osala ta clôture moko te soki nga nazalaki yo mbongo ya conférence de presse eloko na nga nasala nake filme nasombi terrain na maluku natie tolo wana nakomi centre ya grâce temo ONG na donc olinga kozwaka badon mpona kotonga centre wana me yo ozozela don baya kopesa yo nsima yo kende na este oyede bongo ambo inos bi ntango asalaki yango ya asalaki yango na cas d'urgence na compte ya ONG te lokola azali star ayebiki ntango akoloba maloba ne eza na valeur lokola yaki na parti na ye na maloba na amour bato batiaki bato bazalaka bazoba te mpo batya surtout bato yango bakopesa mbongo mingi mpe baya na Congo sikoyo bayoka lisusu otindaka $100 na Grace Mbisi d'après yokanisaka kokende 2023 oyo modele azokita Mwambe Kosa donc Montagne Reis oyoki yango ya bien. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani Amanda, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani Amanda, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.